tokangisanaka comme ça respect ezala président Caleb en tout cas coup de chapeau so moni ke muto bi ba popo moi mabe pa na yo na télé funda ye muto théâtre ofani ofina ka ba ndeko na théâtre na ba émission tala ba koma ba PD tala ba koma ba lesbe ya yo nini si on ofina ba mo pona nini pona ba bengo na nzonzingi te pona ba mikolo ba zo kipe yo te tope zo ko ko jouer te so be to che oboko la bana na oboko la bana na monga masulu ofingi bato koti makambo etali yo te basa ba sans esprit président Caleb oya komeka ko toucher na yo ndenge na yebisaki chef du ministre yo akangisa na ko retirer liloba wana te parce que trop c'est trop bozo fingi sa bato basala théâtre kala o ba tracela biso banzela sala ba guerre na biso moko loyal kasi éducation pe banana ba kolo ba cheno bazaka na poto pana kutu ninga sana na place malonga ta vandaka kutu ninga sana mosa bokola est-ce que tali yo mutu so fini mutu fa ke vana na makala 6 mois na édition 2023 na ninga to kele na fait à 2022 to ko sini sabatu wana et puis s'il faut ba kota prison na wela na bango parce que bango ba laissera ba famille na bango ba tine ba famille na mbonga masuru mo ba lukela ba comédie ba problème en tout cas président Caleb coup de chapeau puis là ba sali wana bolimo wana ya video wana nga sepe nango so na biso ba deni na so to sala mais na ba vie ya batute nga tabolobi na nga bongo na ko sala vidéo te donc la batu na polémique parce que wana za polémique totika na comme belle vie parce que comme belle vie comme le rôle fond de commerce ne soin gesho inange soin o marika bongo soin belle vie soin ali kama propre ba négliger ba comédie ba négliger ki ba congolais ba jeune mutu ya comédie ni soto kendaki $500 na musuni na maputa ebele ba kena pa di peuple na bula bonut soye na ngeza muta théâtre ku fa souté. Voilà, bienvenue amis internautes de nous sur la télévision 100% News, émission en caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur Sego Kapanga Kapangalogie. Voilà, bienvenue encore une fois parce que vous avez belé à travers le monde Bolandara Bisso, de partout. Naba news na Bisso, comme l'actualité oblige à Bisso, tout sera toujours présent pour nous repérer Sabino, information du jour. Voilà. Merci na couple ami, c'est ma partenaire privé. Yachen Oyo, merci encore une fois et na Mama Koulou Tuvimine Sandala, merci na Lili Ngabioli, ma nièce, voilà. Tokenango Boye cette fois-ci, en tout cas, big dédicace, ça va tout Nyon Oyo Bolingaka Biso, spécial dédicace to Elibino pour nous aussi ça va année, hein, aussi cette année 2022 en beauté, to Elibino spécial dédicace Boya Bo dédié, Bobenga Biso. Borotine de biso ba combo et oyo mwana besoin de bino la famille na bino la vidéo na bino en tout cas to kocha yango toujours pour la dédicace na bino ba souhait à fin de l'année 2022 spécial dédicace. Voilà, je suis avec Jerry Kobetox, DSC de la presse pour parler par rapport à Makambo oyo ils ont toujours na musala wa théâtre, pourquoi pas to simba et pourquoi pas to appeler ndenge nini bilan. Il y a l'année 2022, nous avons la souka, c'est les plans, ils ont marché comment et les kindengenini. En droit, sur la Jerry Kobetox. Voilà, Jerry Kobetox. Bonjour. Bonjour, c'est Gokapanga. Bonjour, na babonné surtout il y a Anushka TV officiel. Bonjour, na bande retour au Jerry Kobetox. Bonjour, na famille Libota. Famille Libota, papa Kulutu Yeyo. Papa Kulutu, il y a famille Libota. Je vous aime tant, vraiment. Donc, le réseau c'est Pélisanga. Famille Bota, baso kota, baso komaka, papa Kulutu na bino yeyo. Donc, bon landelaka. Bon, papa Kulutu a ça, on a pour défendre la famille Bota. Donc, et puis bonjour na Belvi Kandi Belinda, Yemoko, et puis bonjour na Adrisha Motomètre, bonjour na Clarisse Bibinda, la Queen, et puis bonjour na tout le monde. Voilà. Le président Caleb a eu une décision par rapport à Benjir et l'équipe trop banalise le qui trop dans ma combo dans ma trop c'est trop. En tout cas cette fois-ci a frappé na bateau Nyon sur l'analyse par rapport à combo et pourquoi bateau Bali va créer l'actualité c'est l'actualité zate
kokabola na Omar Kabongo par rapport au Likambozaki na ngote par rapport kaka matanga ba pesa na mbote bilo mo bongo réputation ya ba comédien ekomi mabe à travers l'analyse mususu ezanga na mutuna makolo à travers bisala sala ya ba youtubeur à travers kolukaka ba comédien bazana ba problème décision président Kaleba abi oya kotanga kombo na yako tchai na miniature bona boy ako poursuivre en justice quelque part yo mona ba vidéo on est circulé déjà au trouver ngoneni en tout cas on a sepeli na décision on a parce que on a autour tout à l'heure na émission na yo so que comme ke ba funda mutu ba kangisaka batu ba kangisaka parce que bato belé faut bazwa qui bon montrer ça la humanisme ça là au moni bande ko belé a jouer sous bien te bazwa sur la casting te ba comment ba ko diembela la musala oyo a commis analyseur a commis youtubeurs oye ba biso ba Jerry Kobetor so bilongo yo Jerry Kobetor c'est ça set de la presse na tiki ya print na bimisi ba na théâtre et na moko tile lope na jouer ba to belé so ko tali bango ba jouer sur na théâtre te ba na so théâtre ba ya ba kota na makambo etali ya kofinga ba ndeko na biso na na sepa na initiative wana to kangisa comme ça respect zala président Kaleba en tout cas coup de chapeau ceux qui nous tachon na miniature ceux qui nous to lobeli makambo na ndenge ya mabe parce que to za pour le défendre ba valeur non na ça les comédiens ça la boya na lobela ba comédien ko protéger ba comédien sauf que azui décision wana plus na ba to king mais ba ser na biso poto wana ba to ba essayer de panama ba mida la Taylor bango ba mona ba na diaspora yango ba sala makambo na mais ba boss na teke président Kaleba kenda poto a okende pas poursuivre bango kuna to samba ce qu'on a na poto parce que bango ba mi benga ba madame poto ba na poto mais tant que ya biso ba na biso pe ya awa yonde kona peut-être c'est qu'on capara chroniqueur to un tel chroniqueuse okondima muto va na plateau na yo abana koloba makambo oyo etali ete est-ce que président Kaleb sera azala ki bombana Omar est-ce que ça important yonde kona ye ya théâtre to yonde kona ye ya chronique so ozola na mila la Taylor azana poto ozola ndesa de essayer de parler mazana poto mais yona président Kaleb bozala kawa tango osala bongo il faut mukuata mufunge il faut zala atulona mikona so encourager na ngabatu so moni ke mutolobi ba popo mwa mabe pa na yo na télé funda ye non pas na fongo na porte prison justice est remis en obligé ko fo funda pa ba biloko wana esila normalement kapanga fo biloko wana esila biloko musozo ya mabe po ani biso moko pe na biso moko to sa awa to so sala na mabe muto théâtre ofani ofinga ka ba ndeko na théâtre na ba émission tala ba koma ba PD tala ba koma ba lesbe ya yo nini bo to yaka mboka si on refinga bango pona nini pona ba bengo na nzonzingi te pona ba mikolo ba zo kipe yo te tope zo ko jouer te nani ngora bato ba sa makambo na bato ba sa makambo ba komisa ngo kopu na bango ba ma futa bango ba mbongo mais ba fille wana na ba tonton wana ba koma pena tali pena bo atandi ko 5 chroniqueuses 5 chroniqueurs $20 $15 $15 ozo bokola ebele pe ba mibala malonga te o ba na ba kenda ba kinya wa basaka mibala malonga te basaka pe na bana te so be to che o bokola bana na o bokola bana na monga masulu ofingi bato koti makambo etali yo te mais bafuta ba o ba mbongo ala ba mbongo wana sali saka bino to bakangisaka bino siko bosenga asusu o pardon pour nani basa ba sans esprit président Kaleb oya komeka ko toucher na yo ndenge na yebisaki chef du ministère yo akangisa na ko retirer liloba wana te parce que trop c'est trop tant bozo finisa ba ndeko na théâtre bozo finisa ba tout basala théâtre kala o ba tracer la biso banzela alors soki makambo etali yo te maintenant obi o retirer makambo wana te mais yo pe ba régler que par rapport ya ba makambo ba biko kota makambo ya batu te so ekoyaki na ngambo na yo makambo ya batu ni ngana okota te ngana za wana pona ko défendre ba comédien kapanga ngaso fini comédien ngana ye oro ba ke président Kaleba za famille no aza famille ngana théâtre famille tu kebana na za te mais na famille théâtre na za okoloba Jerry Kobetor so koteli José de Londres okoteli dingisoyo na koteli bango pona théâtre
Au côté de Belleville Kandi, pas à mon théâtre. Alors moi je suis le seul chroniqueur, on a limité ma film à battre théâtre. Tout ça la guerre n'a pas son loyal. Nela Nicolas Obake Belleville Kandi, à sa pomba ya scénario, à sa poutine ya scénario. On est à la vidéo, ok. Attends, moi, on a entendu, on a organisé la nuit. À son baba guerre, moi, c'est loyal. Mais ma guerre, il y a encore film à batouti, intimité à mon tout. Mais ça m'a dit, comme vous à l'internet, et comme vraiment ma belle, tu vas bengi biso, va commenter en tout cas, ben dire pourquoi tu comme à la niveau peuple congolais et puis communauté les biso, batala biso, baza toujours, va comme déçu, voir même ma bible fijar ma vidéo, ben dire on note la sauté. Comment et puis sur Otali, baba na basi, on a le baba basi. Bino ba kolo ba chaîne bozalaka. Naba chroniqueuse naba chroniqueur na bino botine la ba ba mbongo ba futa ba ya mbaba ngoto on va finga biso ba chérit surtout comme ça là chaîne mo fini chéri na oleka chaîne on a souté poto éduquer bino kasi éducation pe banana ba kolo ba chaîne bazaka na poto babo ya pe nanu baba na basi on ba otandama moi moi mo watandami na émission asala mobala malonga te ana problème j'étais azala na problème mabota na ye ko vana na internet pour finga bana mibali pour finga pe bandekone bana basi faut ko telemela eloko wana to ça la guerre moko boye ça yango normal ya ko toucher si na ba vie privée batu ya ko toucher que kapana kutu ninga za na place malonga ta vandaka kutu ninga za na mosa boko la est-ce que tali yo critiquer Jerry critiquer kapanga na ndenge ya musala très bien. Ngai ponanga soki bakokangisa bato ngai alobaki yango ti omoni mabe mo eza na mboka na biso mboka na biso komi ya bapardon moto ya fini chef de l'état asengi pardon moto ya fini mama Denise na keo akomi ne star yango omoni makambo wana ezokontinue ti na YouTube motu soko afini motu faki evana na makala 6 mois inane akifali na makala po éduquer ye est-ce que okutana ya président Lombe po anosenga rendez-vous on a le président Lombe yango nazo biso anezo sila nazo kene pas ya président Lombe na ebisa ya achanga aner ya bato ba finga bato théâtre na landela bango to ko vide bango bazala misala mususu te kapanga bazala aya vani ba che micro ba futi $15 point bar ami bena muto théâtre tena sana jouer tena sana jouer atika théâtre kala inspiration si là akomaka koya kofinga bandeko na théâtre so bato abongo nde tokosilisa bango nayebi so 2023 na ndenge tokokende na fe ya 2022 oyo tokosilisa bato wana epuis s'il faut bakota prison bakota prison parce que moto ya théâtre président Caleb soki lelo bino bokomo surtout bato longo bamine la taino mais essaie de panama bato wana baza bato moko ya kolanda te mafinga ne surtout bafinga bato na internet bango moko ezongela bango mida ana mobala malonga te essaie de pas mobala malonga te mais soko tani bavandela ba famille bato soko motani bavandela bato mais on dirait bato moko bazo vivre malonga moi moi soko mina âge à 33 135 ans wala na libala malonga te kende église mais yo zoya na YouTube ko finga bato président Kaleba za mbalo na Omar ndenge bino bolobi wana etali bino na nini mida yoso zude ya mobali wa malonga o l'action que madame to essaie de pas la mosu mobala malonga to na babana baso no to mampono na poto wana oyo lelo nazo babana basi bandeo na ba ser na biso bala na poto te ba chronifoa ti ya poto wana oyo la bangoni oyo bazaka ba femme saine avec beaucoup de wifi et de concombre na wela na bango parce que bango ba laissaka ba famille na bango ba ti ba famille en mbongo masulu moi balukela ba comédie ba problème c'est ça ce que bango bazolesa ba famille ba mbongo wana alors yo muto kolega na TV o che président Caleb na miniature o che Omar na miniature banda lelo ngai na komisiko ane avant président Lomba nomenga na OK na photo na laxi na président songi bene uzandenga bakangisa na bato faut bakangama et puis na décembre so koti boloko obimaka ti na janvier Combien de décembre sont contre Boloko du en janvier? Ah bon? Les Arabes montent. De seulement en janvier. Donc, et bien, il faut pas continuer à Boloko en fait aussi ça n'est en tout cas président Caleb coup de chapeau puis là on va sali wana bolimo wana ya vidéo wana on va se peine nango
Là c'est pas non. C'est pas une vidéo. Mais c'est ça yango na bolimo. Moté Omari alobi ambi mais ndeni to mo samba rapé boye. Na bato ba commenter rapé bozui temps ko commenter. Na bato leti Omari alinganga ne ko loba te na ba émission. Boko lobisa na baba na internet oyo. Essaie de pas na ma mi dans la Taylor. Na bana baso musubo zakasa bobo ça ba chaîne na bino. Yango bino ba théâtre omoni ya premier zakani na ba serre na biso wana. Ba bima na ba théâtre ba sakana na bango yango na kanda na ba ko sisi na bango na YouTube. So tele ba serre wana. Et puis na ba misuba na kinyao. Ba serre na bino ba finga ba théâtre wana. Omona ba tanda na motalaka. Le misuba lekale na mbetu te ba sukisa na kit. Pour basi misuba sukisa bango na kit ba komana na mbetu te. Ba futele po te la malonga te. Mais ailleurs internet a mon film à théâtre. Mais oh azara likangu azara guinotage ya muto théâtre. Siko kanda wana. Siko même bato batala ka biso makambo omona na Congo. Omona na communauté na biso omona ka na peuple congolais parce que omona te ba artiste ya libanda bango na bango basala ba oui basala ngo mais exagéré ndete ya biso te. Mais pourquoi ils ont mis mika ya biso Congolais ko taka eloko wana bebaka. Congolais sont assimilés le rogno se beba Facebook et bebat. Yo mati bat ba yina Facebook. Tanti na ngone ngazo teka kitoko. Yo o na sala la Facebook te poani. Bilina linga busoba ba publication za ngatina. Congolais c'est ça porte à porte. Et ben là kala ba Niger mtu ba no sala ngo. Metaka Congolais koti RVC. Là si mo ba zo ba tu na musala. So ba zuka Congolais ba che wana. Ba kopo wana baby. Congolais yango wana. Voilà. Tout ça na peuple moko boy. Oh ça peuple moko il faut to comme mature. Babiloko ezanga tina totika kosala ngo réseaux sociaux comme parquet et comme tribunal tout ça on a besoin de denir na biso tosala mais na ba vie ya batute na réseaux sociaux ba komo finga mutu na mwana nga ba finga misu 5 na réseaux sociaux mutu atie pena video ba so finga mwana nga mais naye loko na boya ko finga mutu mama na ye ko finga mutu mwana na ye na réseaux sociaux mais il y a des fous des zombies des cannibales parce que ça là ngo mais ce qu'on tali bango moko basala ba vie malonga te. Donc ça passe vraiment congolais mais nzamba osunga biso na ngambane ko sila nango. Voilà, j'ai eu comme tous ya Gabi auté ko le émission ya Vincent Chirouz par rapport kaka batu kaka ndenge ba conflit ya Gabi en tout cas zaki à cœur ouvert pour na ko la vérité parce que ya za mutu la vérité o batu ba yebi. Et la vérité wana parmi ma émission batuna ki ba question ya Gabi ya za hypocrite te. C'est comme si, par rapport à la question, c'est comme si on dirait que Gabriel a eu trop de belle vie, que si là, et en vrai, Gabriel a cœur ouvert à l'objet, Azan a moutu à Batunio, soit l'ingasi, la bande à bilo moi bongo. Quelque part, à Batunio, il y a un conflit, à Batunio, il créer un problème entre les artistes et les comédiens. Tant que vous avez bongo, l'intervention de Gabi, bilo moi, Salaki à bongo, après, quand même, à vie, pour battre ba meka ko critiquer pe non depuis ba ke Dubai wana ba okanga photo na style até ba sa vidéo ensemble te c'est que ba na problème c'est que quelque part bilo wa bon j'ai comme na émission que to ko ke na niveau moko boye o ngai ko mo lekelanga donc ngai po nanga ya Gabi fallait pas sa vidéo wana émission fala tika bango ba sa posa mitema na bango o moni battu ba komi ko lobisa battu trop qui a caso quand la photo tenait un tel et mon écoute à ça quoi naé fanatique à moi ça a bongo mais combattre la paix l'aime sous crédibilité naé ton image naé peut-être à ça qui libre ça vidéo naé moi pour n'en trouver qui n'en ça normal à qui qu'on le banne bongo ce qui selon pas critique à battu même pour pousser qu'à ça la vidéo wana peut-être ça peut-être likanisi naé mais la likanisi nanga na tabolobi nanga bongo na ko ça la vidéo ti. Mais voilà, qui peut-être allons la battu na ignorance. Oyo, bazo sala wala to allons la battu na polémique parce que on les a polémique. Vous comprenez? On les a polémique. Oyo déjà ba meko ba neki azaka trop intel. Tout azaka trop intelité, les a polémique. Na pena vidéo na mona elo ko commenter na ngo pena belé zate. Yé moko za mutu, aza mature. J'espère que o asali, j'espère que Monique et c'est pensi pour ça muté manepi peut-être asini ça oyo batu ba kanisa. Lino tona ba fan club mobo o ba ko botelo likambu pe tika libongo tala ya président Caleb na Omar Kabongo même si ba congolais to sola nan même si ba mbanda est-ce que bino ba fan oh bino bo sela yango wana bino bo
bozela ba film bino bozela ba histoire ba belle histoire bozela ba oyo elekelaka biso na ba vite soki fana comme olandela nazaka fana Jericho Betox to nazaka fana Fali to pesa exemple omolandela tina vie privée ya star na yo en tout cas oza fanité wana oza mutu mususu donc bango basuka na kolanda ba film oyo mara kosala oyo kaleba kosala président kaleba kosala oyo ya Gabi kosala oyo Belvique ande kosala bakota penata en tout cas sensibilisation na ezali ba fan bolongo na eloko wana bokomi kokota puis bozokele na ba alire oyo ya ba vie na biso ba sere na biso ba na poto basala eloko te likolo olanda ba musicien après bokomi koloba bokomi ba combattant surtout ki bosomi ba mapangu te ekomi yo ba musicien lelo mpe baolanda bata YouTube likama bata YouTube yo okangami nango beta kayu lukela famille awa oyo etikaki na pasi tonga ba mapangu na yo kifali na yo esuka belve atie filme nini influence natala ngo histoire nango eza ndenge nini esuki wana makambo azoleka na vie privée ya belvi etali yo te peut-être polémique moko nde koya peut-être loko oza fan na polémique wana okokota na obi te belvi kutu aleki mais kota bafani bokota trop makasi quelque part na baartiste na bafan tozokende na baerreur moko eza très grave donc onga okoki koloba yango wana ya Gabi aza quand même artiste oyo abandi lelo te oyo asali wana eza kolongola bato makanisi peut-être oyo bakanisaki wana donc c'est ça quoi. Voilà, et puis azalaki à cœur ouvert ya olobaki non botika ba polémique wana na comprendre te ba émission bosala trop sur affaire yango ya Dubaï yango elembisi hein na minute oyo mama na choix na ndenge tolobaki yango to ozongela yango te comme monotonique quand même mais par rapport à bande bando lo ba 12 toleki dia makambo wana mais cette fois-ci maman pesaki Beckham asala quand même programme où ya bato ya komema bango ya Gabi à cœur ouvert au bango dans les paniers circulent encore et zaki tout bela mutasa la liste mais cette fois-ci comme tout ya Beckham asala la liste alors ben à cœur ouvert na ninga mabeta bile paniers circulent encore par rapport à bato ba ndeko lo mabe par rapport à bato ba ndo critiquant yoko conclure nini parce que ya Gabi déjà était que comédien ya zaki na délégation wana avec à cœur ya Gabi ça le bignoso ya Gabi ça le bignoso puis na minute on nguna oloba mabela bela sana matanga noko na kufi toi na matanga tozo c'est la programme tous les artistes na biso c'est fini ya wala ndaba makambo wana eza na importance te tout ça musala et puis ta famille bota ba siliki en tout cas cette fois ba fâché pour na ba réputation ya bela ba lingi te ke ba la cadre wala amoni ba ta famille bota en tout cas ba catégorie pour la réputation même pour la réputation même même serre na bela pour la réputation to sauvegarder réputation na yo ce qui nous donne même sa réputation nous on est là pour te protéger parce que nous tous azana bande konaye on se comprend na nena zara aw na lobaka yango tala pesa mikuna mi pesa comme papa kulutu famille bota na za hypocrite te na lobaka ke moi na lingana na belle vie na lingana na belle vie point barre oyo monike oyinanga yinanga eza atele ya bakisa so moni yepe te nga belle vie eza ya makila oyo asala na peut-être bino boyebi yango te peut-être pesa nga kopa mai na mama na za na posa mai le na za hypocrite te na lobeli awa non donc belle vie azali na musala ebele azosala tout wana ezolekana eza ba distraction donc belle vie na musala osala otungi bafilme na ye azosala makambo na ya danger donc totika ba distraction na papamba wana baje wana mike wana eza baje moko ezangi mutu na makolo na ba age ya basere na biso na ba age ya batonto na biso tokovana tolobela yango makambo wana te mais biso tokoprotege belle vie kandi ndenge mona lobaki ne nga nasala mpona koprotege yo bien j'ai pu la réponse à bato baota biso bolembisi biso kombo ya belle vie kombasila tolembi yango na internet bokosa mamusu te bokoloba mamusu te tanke basta ana émission nanga bakomelanga bongo te ndenge bato zo bakomataka en tout cas botika belle vie na sila calme tolembi botika basama napesi bango raison napesi bato baoloba bongo raison parce que ce sont des fans balembisi bato neti nga na loba na komba belle vie bati totika na komba belle vie parce que komba belle vie ekomi lokola fond de commerce ya bato
so otangi komba Belleville te no était comme te mama ni mama mwasi ya motema bolingo soki nzamba zaka pressé te mais Belleville ndenga bota Yesu mais ngam na oyebisa out soki nzamba zaka pressé te papa kulu na epoka Yesu no kwa famille kala wana soki kala nzamba zaka pressé te Belleville ndenga bota Yesu kwa famille yo ndenga za mama Maria ah bon donc botika pe kombo na ye aza pe mwana mutu botika tebike bolia na kombo na ye mais botika na kombo na ye ngayo papa kuluta famille bota na bona nga to bona biso komba Belleville mutu ake voyage te me bozwe lango bambongo bokote lango bambongo boti actualité ozo bona tika za autorité morale na biso na ya bino sa kombo na ye bokoteka matena na ozwa bino nana kozwa bino mwasa mundu bongo ata mwana suki ya maboko sans make-up fi ya théâtre azala sans make-up na mboko acha make-up te suki ya maboko devoir ogana matanga nde bando ganga te ne soin otali video moko te kamba soin ne soin na matanga ya ndeko so pour des chances batu ba bafani ndo oganga ba ne soin gesho inange soin omari kabongo soin Belleville soin likama propre mais likama pe ko comprendre te ko la matanga boye faut ba tout monde ba comédien balandaka Belleville ba bebele ba fan balandaka ye quelque part yango ezo créer pe ba problème ndako mo écoute liaki te bali ba senga na ma Belleville ata kota likamo aza star ezaka pona ye moko aza star fo balanda bandeko na ye balandaka bandeko na musala ne balandaka ye bongo muto oyo soki ngai ndeko na musala na olanda Belleville seka na yebi eza kati ya Belleville seka na yebi nina zaka na boyambi ena bandeko mususu wa bamona bandeko yebi biloko ezangi tina il faut to solo lango Belleville to yebaka ya kala ti lelo monte chanza mais za bandeko mususu babota oyo vile biso kesera loba folie de grandeur akoma boye ebele bagangaka wana basololaka na baautorité morale na bango te basololaka peut-être na bato bafingelaka oyo kofingela bango na TV mais basolola na ye basololaka na ye te donc Belleville ozomona ke azali mwasi yango moni na bike ye moto alinga bota Yesu azali mwasi aza na lolendo te elle est très doux donc ozomona aza kimia donc alingaka baproblème te. Très bien, moi je vais gérer comme bilan. Tout le reste bilan un théâtre. Tout le qui est fait de l'année déjà, mais Nakata théâtre, ils ont acquis et acquis et salaki boikindaki boy. Voilà. Mais en général, je vais généraliser Magamagnon sur bilan un théâtre. Bilan un théâtre. Selon you, théâtre à Congo. Est-ce que tu as mis à niveau, tu as évolué, tu as nini. Et puis, ceux qui ont évolué, ni les autres qui théâtre évolué. Ceux qui ont évolué, bilan d'abord. Ceux qui ont évolué, bilan est positif. On a encore le bas. Positif pour Annie, pour Belleville, ça a théâtre. Si on a des films autour de Belleville, dans moins d'une semaine, ceux qui combien de jours, et bien il y a 200 et quelques cas. Belleville, ça a dit mazembe na kati ya lina foot ya Congo. N'est mazemba zalaka. N'est Belleville zali. Ceux qui ont gardé Octave na biso libande fo Belleville TV zala. Pour abonder la rabiso. Tu as théâtre ni on quand même. Belleville TV ça me sala bien. SBS ça me sala bien. Dede TV ça me sala bien. Ma chaîne les bébés Naomi Barcelone. Baza ebele. Na lobby na yo. Kotanga bakoma na lobby par rapport au généralisé. Ah wanga na eko. Tu ba chaîne ba théâtre ni to théâtre ba ni on soit mboka la biso. Tu bilan na yango. Na bilan théâtre ça c'est bon. Mais ça la mutu mo sala ke bilan ça la bien ça Belleville. OK. Mais oui, mutu ko ba scénario makasi bongo, mutu ba benga Poutine, tanga ba commentaire ne ba benga. Poutine na scénario, pomba ya scénario. Pour mutu faut la pomba ya scénario. Oyebi scénariste, parfois t'as combien? C'est ma pression cachée na producteur et puis un acteur na scénariste parfois t'as ba ndenge mako. Ata scénario film à Jet Li. Scénariste à Jet Li, na acteur à Jet, il y a film à Jet Li. Est-ce que parfois t'as mandé mako? Scénariste à Zana. On a eu le but théâtre et ça positif na néo. Voilà. Oh le Belleville ça qui effort à mettre le championnat d'Afrique, à bunda pour théâtre comme Likolo.
Tant qu'on va négliger nos comédiens, beaucoup de parler du peuple quelque part, il y a autant de on va négliger les sauter. On négliger les sauter. On va interview, on va comédien va salir. On va négliger les comédiens, on va négliger les Congolais, les jeunes. Eh, les jeunes bazali n'a pas du peuple. Ah, papa. Les comédiens né ba kota kité. Papa, ba négonanga ba comédien, tout tika communication surtout à ko na TV. C'est pas bien. Mais tu vas interview, les gars na interview. To yo kana kapanga. Tout tika communication na ko na TV que ba négliger ba comédien té. Ba bengi ça qui et puis elle ça ma qui a communication. OK. Bon, obi ba bengi si ba comédien na paye du peuple. OK, ça qui ba comédien té. Et ça qui tous les jeunes. Alors na mutu ya comédien ni surtout kenda ki $500. Na musuni na maputa. Et ben là ba paye du peuple na bula bonut. C'est vrai ça. Il fallait communication ezalaki ba bengi si ba jeune. Ba jeune on peut na kata théâtre bazali, na musique bazali, partout bazali. Parce que biso ne ba comédien le roi tozwaka likambute. To lati se yango ba bengi si biso ba comédien donc ki to bani ki ngakati et comme il n'a pas du peuple. Na pesa exemple ki ngakati po ndenge mama ni mama bengi saka quoi. Sikoyo. Donc ki ngakati pe ya présent fâché comme il n'a pas du peuple. C'est anormal. Ce qu'on t'a dit vient na biso mbalo sombo a déclaré ki alobi ba négliger ba comédien té. Alobi batch oyo balobaki nango okotsa biso ne baboya yango. Soki babi ke ba négliger ba comédien c'est archi faux. Comédien là nimta eza bato belé ba sa ba comédien té. Ba kotaki té ba jeune belé. Donc tu sais que monsieur William a bondi sa organisation parce que si on bondi sa organisation tu boyi comme la tata mokonzi kolo et fingama parce que tant tata mokonzi kolo a travaillé na bateau basa malamu ba finga été donc c'est ça bon le mona mutu na bino que ba négliger ba comédien ba bengani ba comédien et comme il se polémique bino bato ba gwala liko kende moyo bo ki soni ba bengani bino non point on ni to polémique après polémique ça donc très bien, moi j'ai compétence sur une souka émission. Oui, bien qui n'a Kevin Sydney. Oui, mais bien. Oui, bien très bien. Voilà. Sydney avec une chaîne moro nene ebani RDC Comédie. Chaîne moi écoute ça va filmer ebani mais c'est là ba information ba longoli na chaîne wana. Ba longoli pendant la effort ya sali au chaîne wana les dans audience au dimanche voilà. Ba longoli kolongo ça lango normal ça déjà si ça na combo na mboko Kevin boko longo le sali yango même oui peut-être montant mo bande ko tare bande ko sali ça mais au moins na peka na scène ngo bande ko na yene mtu babeti basali eloko wana ingratitude mo leki wana je mo leki wana pe batuana batali effort au te ba colochin disons batali fort au Kevin Sydney salate pour les lochen wana tombwama mais bandimi ko jeter bon kolo chaîne na poto so la moni era longolo ekoki balongola ka sa rotuna to ko ko bimisa ba pe mabe awa te to ko ko ba peso ine ni te mais yango moni ta mino bolo ba ke ba comédien bo sali ba chaîne na bino tika to sala ba chaîne pour na chaîne na osala makambo na lingi ebe ta devi na osala makambo mutema na lingi alors Sydney asada na combo na ndimi te no so sali chaîne akotombola ngo ko tomboli o wana te akotombola ngo bon biloko bongo faut bisa biso mayele et puis batika on condamner biso que tous les comédiens comme une chaîne tant bino bo benga ba comédien ba chaîne na bino muto sala ki effort et pas effort ezaka ya kolo yo kolo chaîne té et ça peut ya comédien o chaki wana tant yo benga ni bongo yo ngo siko asa chaîne té ndengeni donc nga pona nga na bisa za makasi na ebi petit na nga za très courageux aza makasi asa la chemin et puis conseil na PC ça la chaîne bon yeti na za la chaîne asa la chaîne déjà oui asa la chaîne ah ça il est chaîne au ça bien donc c'est ça bien chérie le loro to comme la fin de l'année soué dans un théâtre quand même bitumba baguerre marambebele ne do baka place au bato bazali marambeza ngate mais soué na yo étant que toujours 6 années na musala théâtre to na théâtre Congo ezani soué na ngeza muta théâtre ku fa souté parce que to kufi mingi et puis deuxième soué na ngezali théâtre to sala ngoka ya ko finga na te tout ça là on défendre j'ai défendre Belleville mais afin ngambo kuna te mais Alex Bolamu niveau artistique au Belleville ça nango et puis soué na nezali film ya ba congolais na biso ba théâtre na biso devant les ali nanu 3 jours 4 jours et beta 1 million de vues na YouTube sans ko booster et beta 1 million de vues nenge ba Nigeria betaka po
culture na biso pe etongama et puis kaka ba congolais ba nota la biso te to ça l'effort na ba communauté mususu et puis to ça l'effort ba film na biso to salaka to sous-titre ngo to koma ngo soit na français to koma soit na anglais to komi po ba communauté mususu etalaka ngo donc c'est un peu ça voilà. Voilà, ça n'est fini. Donc, je suis Géry, mon amboka, je vais retenir une émission et puis numéro contact nayo, na ba dédicace na ba tunayo, ou balandio, en tout cas profiter pour la fin de l'année. En tout cas, je vais retenir que le président Caleb a boyi buzo bana kombo na ye. Là, on commence à parler de ba komela ba komi likambe bini a telemi pena ye moko. Pour les procès qui na vendre ngana ko landa bino ko na te. Ngai pena na lobi boyi. Président Caleb, tu vas retenir président Caleb a boyi na aboyi. Bino ba chroniqueuse. Ba chroniqueur président Caleb car ndingo lobi sala weza la ya malobate mutu alobeli dans le mal olandisi ye parce que vous avez la belle famille vous avez la famille na yo donc c'est un peu ça et puis na ko retirer lilobate na lobi lisusu boye chef dingizo yo comme on est sur internet il faut kangisa bateau ba otanga comme on na ndenge ya mabe parce que réputation ça réputation. Donc, on va pas retenir les gens. On va moto. Quand on peut savoir, on peut savoir, on va donner les autres. Donc, on va te na Adriche à motomètre, on va te na Nadine Kadogo, Namboka Malini Kuna, actrice Nabiso ya Chic Choc Loenge, et puis na Pessimbote na Clarisse Bibinda la Queen, na Pessimbote na Darling Love la Canon na Leki Nangai, abete ba Mami Kolo Kao, Clarisse Plasma. Djoubek Lai, moi c'est à mon Kolomulaï, et puis sans oublier Lorette Balavo, na bonne sanité, bande de sur la famille Libota. Na autant de minutes pour bosser Billy. Famille Libota, calamité, et enfin Gérard Zarana chaîne T. Nazo Kende conseil la bino chaîne, Nazo Kende conseil, nous s'abonner à la chaîne Yagéri, oh, tu vas nous l'accéder, Valérie Yamakambo Belé, il y a danger. Et puis chaîne Oh, Naza Awa, en tout cas. Bandeko oyo bozotala ba vidéo na moni bolingo na bino soki na lobi mabe bozo komela ngai soki na lobi malamu bozo sanga Géry tu as bien parlé merci beaucoup mon amboka Géry Kobeton ça n'est fini en tout cas spécial dédicace là pour na bino to sala ba direct wana boko ma ba numéro na bino boko dédier ba na bino to sala ba direct hein to sala ba direct pour que vous s'exprimer pour le défaut ya ba comédien na biso ou soit bon encourager bango pour toi à la fin de l'année et puis boloba encourager théâtre na biso et puis boloba côté ni bozo mon théâtre na biso au kende malamu te en tout cas to za ba direct na biso de replacer bino ba programme pour na ba émission au to la bino ba spécial dédicace à fin de l'année. Merci beaucoup à Lilinga Biole Manias, merci à Maman Kouloutou Vivine Sandala, merci à couple Amissi, ba partenaire de la chaîne en tout cas, ouais qui tombe makasi ba merveille na bino ba bato nyonso bolandaka nous la télévision et puis tout quand la télévision va merveille na bino famille mobimba ba petit tout ba la tout ba master tout ba yaya tout ba maman ouais surtout ba maman vraiment ba maman bolinga biso ya trop ba maman ba papa en tout cas boza ebelé moi tout tanga ba comme nyonso ya te boza na biso vraiment o bo accompagner biso dira année na début na ngone toujours comme na suka be vraiment toza vraiment reconnaissant na bino. En tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager. Merci à Jack Kanangila, mon réalisateur qui est derrière la caméra de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye.